biso oyo bakei ya sika ezali ebele bapona masano misusu mpe baponaka makelele bamisusu mpe kofinga mais biso topona pour défendre Congo la vérité et puis kolukela bino bainformation na basource bakotelema na balabala koimagine Tshisekedi aza na limité azobeta masolo ya Tshisekedi lokola aza na mais soki problème ezali oke na limité soki likambo esalemi na kingasani kende na kingasani nakisa batuke ekala likambo esalemi yango oleyake bayebisaki ngai epango lelo bandeko na ngai masolo eza na Kinshasa masolo eza na Congo na cité ya oya turaka tala bapolisier même moment rassemblement bazalaki kokende kodepose bamemo bamasala na nsima na kati ya dialogue wana bapolisier tobongalungusha maisha bembeni kilungushe unafanya ni mudua ya na situ kumumba mtushia ukaloko mshilungushe na binti wende rakyo biso tokotuna banani tokotuna baresponsable okozela odema bakongo ezali koekatama na badosie ebele yango nazoloba na bino ke dialogue ezosalema quels sont les partis opposés na kati ya dialogue secrétaire national qui a eu des fesses ou atalaka makambo c'était la madame boni contact ya UDPS succès diplomatique ezali parce que condition de ezali koyoka ça peut renforcer un rôle en termes de référence feuille de route na biso Béatrice le secrétaire le plus honnête